Voilà, vous êtes le bienvenu, chers internautes. Joyeux Noël, meilleurs vœux à tout le monde qui nous suit religieusement dans cette émission Shot News avec votre humble serviteur Eki Bumba. Eki Bumba, Oyo a Talisarabino, ya Nzambe et Lelo, Lisusu Toye, Kokuta Anabino, Lelo le 24 décembre 2019, Tomeka Koso Lamoke, Nande Konabiso, Papa Nabiso, oyo azali chercheur na kombo ya Blaise Monama azwami bongo na mboka ya, ya Belgique, précisément na Bruxelles, pardon, aza na Belgique. Voilà, donc tokosola na ye muke na makambo etali Noël eza nini Noël, il faut to fêter yango ndenge nini na stade actuel, est-ce que il faut to fêter yango et voilà yango na oyo kozala sujet na biso ya journée ya mokola lelo joyeux Noël na bino nyonso tout ba misusu bakanisaka yango fête ya bana kasi eloko ezali mbotama ya Yesu Christ oyo azali notre sauveur, comment ekozala kaka attribué na bana. Voilà, toza déjà en direct na papa na biso Blaise Monama oyo toza ko introduire tout à l'heure et to solo lanae moke na makambo etali Noël pe na makambo misusu ebele bele oyo nzambe akotia biso kati na monoko. Voilà, donc toza déjà ko introduire ndeko na biso. Et sans oublier, je peux aussi saluer et remercier tout le monde au Bazaki Nabiso et longo tout au long de l'année 2019 oyo babenga kibiso ba conseiller kibiso ba soutenir kibiso na bandenge nyonso tout tant mususu ko aider biso sur le plan technique, moral, financièrement. En tout cas, que Dieu vous bénisse et puis tout ça ka loboko na musala yango po et kende liboso sans aide ya moko na moko eloko moko ekosalema ezate. Voilà, donc ndenge balobaka elanga ya nzambe ezali munene, ba ouvrier bazali muke, ba ouvrier nyonso tout bazalaka na même rôle te. Nous pouvons pas être tous des prédicateurs ou tous des prophètes ou des évangélistes. Il y a aussi des senakati ya bilanga bazalaka na rôle ya obwaka mai, ba misusu baza na rôle ya ko kobalola mabele, ba misusu baza na rôle ya kolongola ba matiti ya salité. Voilà, ba différents rôles oyo batu bazalaka nango na kati ya elanga. Voilà, yo siko luka rôle na yo eza nini na kati ya elanga ya nzambe. Donc voilà, évangile eza ofele, évangélisation ça peut être moyennant quelque chose pour muto luka a futa transport a comme place à ko évangéliser a luka a salabo. Donc soko soutenir œuvre ya nzambe to église moko quelconque pembe na yo osombi micro osombi kiti bandeko ba oya kovanda bayoki mate ya nzambe et kozanga te kozala bénédiction na part na yo. Donc on introduire déjà invité na biso du jour oyo ezali bongo papa Nabiso Blaise Monama oyo azwami bongo na Belgique. Bonjour papa Blaise. Bonjour monsieur Kibumba, bonjour pe na bandeko nyonso balandaka EHP Media partout dans le monde, voilà. Na Afrika, Asie, Amerika, Europa, to pesi bino lo sako bisika baso bozali kolanda biso papa Kibumba esengo mingi ya kozala no lisusu lelo na nzela na ba onde pona koyeba lisusu ko partager liloba na tata Nzambe. Donc voilà, nazong chelio maloba ya mboto koba na kobanda na moi losambo. Voilà, merci beaucoup papa Blaise. Wana to zana yo et to lingi to so la moke lelo vraiment toza à la veille hein, toza le 24 décembre 2019. Donc lobby déjà to butu ya lelo tozo fêter Noël pona ba Christu nyonso mbotama ya Yesu Christu oyo azali mobikisi na biso pe mokeli na likolo na se. Voilà, yango biso tolingai to so la moke parce que to fetara yango to salelaka yango tant mususu lelo to koma kozwa ngo pe lokola feti ya bana na moi koyeba na yo nzambe asunga yo kosala ba recherche nini okoki koyebisa biso pona Noël ezali nini, Noël esengeli ko se comporter ndenge nini pe na moment nini esengeli biso to fêter. Merci beaucoup papa Kibumba, to banda na losambo. Voilà, vraiment.
epesameli biso ya koyeba koyoka lisusu oyo ezali liloba na yo. Tika ete tango oyo pe ba instrument oyo toza koutilize ezala favorable na biso, pe maloba oyo ekoka kokoma na mitema ya basi pe mibali nyonso de bonne volonté partout dans le monde où il se trouve. Na kombo na Kristo Yesu tobondeli. Amen. Amen. Papa Ekibumba, Noël otuni ngai tokoki ko sosola yango ndenge nini? Bandeko balandi ya HP Media, Noël ezali la fête de l'Éternel. Alors, tokomona ete mutu afetaka quand il a accompli quelque chose. Moi, nous akendaka na classe, mukolo ko accomplir cursus scolaire na ye, sanctionné par un diplôme, akosa la fête. Moi, sina mobali oyo bazali na kati na boyokani na relation na bango, mukolo ko accomplir relation na bango na nzela na alliance ya mariage, bakosa la fête. Moto oyo azali kosala musala asalaka bilanga ndakisa, mukolo akokokisa le musala na ye wana na nzela ya récolte oyo ya kozwa akosala fête. Donc bandeko Noël tolobi toza kofete, donc ezali fête ya Nzambe. Kasi fête elakisi accomplissement. Mais accomplissement ya nini? Po oya botami, oyo toza ko benga Noël, ezali amour inessentiel ya tata Nzambe. Wapi bato awa na mukili babunga kinjela, tata Nzambe alobi te na tika bato boete, sino te ba okenda na kufa. Na tindela bango bolingo na ngai elata nzoto oyo tobengaki Yesu Masiya po ete aya abikisa biso. Kasi bolingo eza nini Papa Ekibumba bandeko balandi ya EHP Media? Bolingo ezali te ndenge to déforme yango lelo. Bolingo ezali te ba slogan ndenge to komisa yango lelo ba poésie. To komisi yango lelo ba fantaisie. Il faut ba pesa yo 1001 de kilo ya ba fleur. Il faut ba pesa yo ba dollar po ba lakisa yo bolingo. Kasi tokomona ete bandela mokili ba dollar ezalaka te. Kasi bolingo na tata Nzambe Yesu Masiya aza kotalisa biso na katikati na Biblia. Alobi ete oyo alingi ngai akobatela mibeko, akobatela liloba na tata na ngai. Kobatela liloba na Nzambe lingi koloba ete kosalela yango na experience nyonso moto azali kobika wana kati na mukili. Ezala na kati na libala, ezala na éducation toza kopesa na bana, ezala lolenge toko tambwisa mboka na politique, ezala lolenge tozali koyeba kosalela oyo nyonso Nzambe apesi biso na kati na science, lolenge tozali kosala ba commerce, ba économie na biso, ndenge Jésus-Christ alobi, afin que la volonté de Dieu, notre Père, soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Donc, Papa Ekibumba, Noël ezali fête, oyo tozali ko fêter, c'est-à-dire que alliance na biso, oyo ezali kotalisama na bolingo na biso epai na tata Nzambe, epai na mobali na biso. Tala oyo tokoki kososola yambo na tina na Noël. Kasi tokomona ete lelo Noël ekomi feti ya kolia, komela, kolangwa, kolata bilamba ya cher ezali malamu. Kasi
l'essentiel tobungisi, l'essentiel totiki yango. Et tokomona ete na maso oyo mwa etomona nzela ya lobiko ezate. Mwa etomona nzela ya losiko papa ekibumba bandeko ya AHP Media ezalite. Tala Yesu Masia yebaki makambo ete liloba na ye bako déformer yango. Yango abondelaki expressément na fils de l'homme oyo na sakabino je suis le serviteur pour qu'il vienne rétablir cette vérité. Tala pona nini tozo sala musala ya refondation des notions chrétiennes. Aujourd'hui, ma chrétien partout dans le monde, et je dois même spécifier quelque chose ici, Papa Ekibumba, que la fête de Noël, ce n'est pas une fête qu'on doit attribuer seulement aux chrétiens. Parce que Jésus-Christ n'est pas venu pour faire inventer une religion qu'on appelle le christianisme. Jésus est venu pour que le monde qui a été créé par sa parole qu'il a incarnée et qu'il est venu rétablir, restituer à cette humanité rebelle qui s'était détournée de Dieu afin que à se réapproprier l'iloba oyo pour que akoka yakoyeba kotonga mokili à l'image de ce qui se fait au ciel, afin que la gloire de Dieu qui est en haut puisse descendre ici-bas. Kasi tokomona lelo ete bato moko babimaki soki wapi bazwi liloba na Nzambe bakei ko retracte yango bakei ko tiango na kati ya 4 murs na biloko tozobenga ba église. L'église de Dieu, c'est la création entière. Et l'église de Dieu au Congo, c'est notre pays, le Congo. Le but de la parole de Dieu dans notre pays est allé pour que cette parole puisse construire l'homme, la femme congolaise, puisse impacter la politique congolaise, la science congolaise, et que le Congo devienne un sacerdoce, comme il est dit dans l'Apocalypse, qu'il a fait de nous une nation, une génération de sacrificateurs. Tala bandeko, Noël oyo tozali lelo, soki tolobi lelo to fêter Noël, donc nous devons être sûrs que nous avons accompli l'amour de Dieu dans nos vies. Mais Papa Ekibumba, là est la question, est-ce que aujourd'hui nous pouvons fêter Noël na kati na Congo? Est-ce qu'aujourd'hui, dans l'église de Dieu sur la terre, nous pouvons fêter Noël parce que quand la volonté de Dieu tolobi awa été Noël elingi kotalisa bolingo na tata nzambe o esengeli ekokisama na mitema na bato, na mitema ya mwasi moko azolanda ngai, ya mobali moko azolanda ngai, ya famille o eza kolanda biso dans un pays, dans un continent. Et cet amour qui a créé toutes les choses, et ce qui amour wana et s'accomplir, yo kokite o bombana, o kokite o masque yango. Jésus a lobi et que monana na misala na yango. Misala na yango eza nini? Et que monana na kimia, na katine sengo. Et que monana na prospérité, na abondance. Cet homme, cette femme, cette famille, cette nation ira de l'avant. L'amour unit un peuple, unit des familles. Mais total akaka, babomo enabiso lelo ndenge ezali. Nous vivons dans un pays riche, mais scandaleusement riche, mais nous mourons de faim. Tozali na kati na mboka yaya na leki balingani te.
mama na mwana balingani te tozali koteka na biso na biso botala ndenge tozotambola na kati na mboka kaka ba oyo tobibengi basaleli na tata nzambe nde tozali bato ya liboso oyo tozali kolakisa tout à fait le contraire de ce que c'est l'amour de Dieu kofingana na kati na basaleli na tata nzambe kotukana kotiela na bapoison. Et nous voulons fêter Noël. Awa tokomi boye, déjà ba rendez-vous pesami, veillez lelo, toko fêter Noël. Ba rendez-vous pesami na ba famille et tout ça. Nos familles devaient être des ancrages ya lumière ya tata nzambe. Ndenge balobi na jeunesse, c'est par la famille que la bénédiction de Dieu devait se répandre dans toutes les nations. Ma famille est bonga qui est zala, ma réserve. Mais pour que cela soit ainsi, et bonga qui ma famille est incarnée, ma vertu, ma valeur spirituelle, ya tata nzambe. Ndenge to yukotanga yango na Galates 5, les fruits de l'esprit. Est-ce que ça na kati na biso? Tozo kende ko fêter Noël, mitema na biso mabe. Tozo kende ko fêter Noël, ko yina na kotonga na kati na biso. Mama bala na biso, botala ndenge toza ko vivre. Na ba oyo baza ensemble, na ba oyo bakabwani ndenge moko. Alors, bandeko, donc voilà où on a connu Koloba dans un premier temps. Papa et qui Tokoba Nanzela na Mituna nayo. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup na détail au Sahel biswana kasi wana atako mona bolingo wana ezali te kati na bato atako mona ete babisika mususu bato pe bazali na pasi nde wana ekopekisa solo bato ba sepela tina mbotama ya kolo nzambe to ya kolo Yesu. Olobini ni papa eki ndio malamu te. Nalobi boye to sosoli penza na ko talisa na yo nde ko talisi biso ete ezali bolingo na nzambe kati na bato nde atindaki mwana na ye moko yali kinda pona kokufela univers mobimba na ndenge mokili ebungaki kasi lelo yo tomoni bolingo wana ezali te kati na bato mbongo lokola kozanga bolingo wana nde ekopekisa bato basepela to baselebre mbotama ya Yesu Kristu. Allô? Allô? Oui, allô, nazolanda na bokebi. Voilà. Nazolanda na bokebi penza. Yango nde totuni bongo est-ce que yango nde ekozanga ekotika ete bato ba célébrer mokolo yango te po lelo pasi ezali bato bayokani te na bamabota to na ba couple. Allô? Oui, allô? Malobomboka yo. Oui, matondo natondio botondi monsieur Kibumba na ko rectifier eloko juste eloko moko tata nzambe atindaki mwana na ete po ya kokufela biso. Ça c'est bandeko bazongela liteya oyo topesaki sur la croix. Atindaki mwana na ye po ya kobikisa biso. Mais biso nde na mitema na biso mabe nde tobomaki ye. Lobiko na biso ezali te na kati na liwa na ye. Lobiko na biso ezali na liloba oyo ye azali ko incarner. Okay. Yango alobi yango bien noir sur blanc dans la Bible que celui qui croit en moi en tant que la parole incarnée de Dieu ici sur la terre, il a la vie sauve. Okay. Il ne s'agit Dieu n'a pas envoyé son fils pour mourir pour nous. Donc on en a parlé assez d'enseignement sur la croix. Bandeko bata lango lisusu na kati ya
chaîne TV na biso ya YouTube, refondation des notions chrétiennes. Donc oui, biso pe totuni boye pona kolimbola yango kotombola yango lisusu baye balandaki te kuna basosola pe awa ingeta voilà kitoko mingi ya mwana na lobi papa eki oui. Donc Noël tozali ko fêter alliance ina tata Nzambe. Mais alliance wana efandi na kati na bolingo na tata Nzambe oyo esengeli ekokisama na kati na bomo ya moto moko moko, na libota moko moko, na kati na mboka moko moko, na kati na mokili na biso oyo. Kasi bolingo wana to limboli ete ezali bolingo oyo ndenge to deforme yango lelo te. Ya ba chéri, chouchou, chaton, chichi, nini boyete. Ezali bolingo ya koyekola mibeko na tata Nzambe, ya koyekola mukili na tata Nzambe ndenge nini eza kotambola, pe kosalela makambo manso kaka na kolandisa mibeko na tata Nzambe. Wapi tokotonga babomoi na biso, tokoyeba kokola, tokokoma bato na elilingi na tata Nzambe, e tokoyeba kosala ete bamboka na biso ekoma bongo na kolandisama na oyo ezali na likolo. Omoni papa eki bato oyo bayelaka biso évangile ya réveil spirituel bakosaka biso ete biso esengeli kaka koluka kokenda na lola. Yango na lobaka tango maso ete le chemin qui nous conduit na lola se trouve ici en bas. Donc pour nous les Congolais, le chemin qui nous conduit na lola ezali d'abord na kati na Congo. Parce que soki ezaka na kati na Congo te, Nzambe alingaka tinda ote na kati na mukili. Donc c'est-à-dire que bon Nzambe oyo koyekola, okoyekola na Congo. Mais po yekola na kati na Congo, Nzambe apesi yo tout en termes de dons na kati ya fleuve ya Congo, ya mabele ya Congo, ya zamba ya Congo, na mupepe ya Congo. C'est à toi maintenant ya koyeba ko utiliser yango. Parce que pour sambela, na lobaka il faut lia, il faut mela, il faut lata, il faut zala na sika ya kolala, il faut zala na makoki ya ko se déplacer. Lelo to komi ko utiliser ba nouvelle technologie. To komona ete biloko maso na nyonso bazo sala même ba nouvelle technologie oyo ezali na kati na Congo. Biloko ya kolia eza na kati na Congo. Mais pona nini lelo oyo komona ete batu bazali ko kufa nzala. Au point que batsaleli na Nzambe lelo oyo bakomi ba porter ya malete ya ba politicien otoza koloba ete bazali ba occultiste. Omoni donc ezali likama orke bolingo na Nzambe ezali komema biso na koyeba koyekola mibeko na tata Nzambe. Mibeko oyo esali les zamba ya Congo po ete soki moto azali na mbokono na nzela ya science ete tokoka koyeba kozwa ba principe actif oyo ezali na kati na banzete wana po ete to mibikisa. Po ete yambona kende kosambela na yeba ete mabele ya Congo plus de 80% ya mabele ya Congo ezali arable, c'est-à-dire que otielelo mbuma ebimi lobi mais congolais azali kolala nzala, aza kokufa nzala. Ozomona. Donc bolingo na tata Nzambe même na kati na mboka esangisaka et ini la famille, c'est le ciment de la nation. Mais tokomona lelo oyo ke biso ba congolais to panzani mokili mobimba. Pourquoi te panzani mokili mobimba? Parce que l'amour n'y est plus, et quand l'amour n'y est plus, c'est la place à la haine, c'est la place à la haine, à la rivalité. Ndenge tozali komona na kati na Congo. Donc il faut d'abord ngai, même dans l'église na biso komona. Donc la notion de la bénédiction, okomona mutazol banzambe fois pambola ndengai. Alors que dans la notion de la bénédiction, Dieu ne bénit pas un individu pour que batubayaka ba koma ya kofuka melayo. Non, Dieu bénit une famille, Dieu bénit la nation. Pour que papa ekibumba na musala yozo sala, si la nation est bien gérée, ezali organisé ndenge sengeli o ezali
tout à fait dans ton droit, au sali musala na yo, au kozwa lifuti na yo, au eko permettre yo, au se loger, au s'habiller, au yeba ya kolia, soko za na mwana otina ye na kati na classe, soko za na bokono au soigner ye, et tout, et tout, et tout. Mais Dieu nous a donné toutes ces choses-là. Mais, soki biso moko, to yebite, yako accomplir l'amour de Dieu dans nos cœurs, yango komona même na ba asbelo tozo benga ba église, komona batu bazokenda kosangana, komona batu bazakuna batu na pasi, mais komona mutu azali azokamba bango, ye azali azolata ba chaussure ya cher, azolata ba kazaka ya cher, akenda mikili ya poto, akoya pe azopesa témoignage alobi tala nzamba pambolinga na bandaka na balagome, tala sikoyo nzamba sali. Mena mbongo ya bato oyo, soki apesi ata 1000 francs na ye, azangi tike ya kozonga ata ndako, abeti makolo po akoma na ndako. Et tout ça, tozo kende ko fêter Noël. Yango toza koloba refondation des notions chrétiennes et que les Congolaises doivent se réapproprier la connaissance véritable de la parole de Dieu. C'est pour cela tozali na tango ya suka esengeli ete bana na nzambe baye bakoluka l'évangile véritable de Jésus-Christ que le Fils de l'homme a restitué maintenant dans ces temps ici na kati ya mokili pona batu oyo bazali koluka ye bakoyeba kozwa lisungi oyo esengeli. Donc papa Ekibumba na ebite soki na yanoli nazongiseli yo maloba. Merci. Voilà, ouais, ça va au Pesibiso quand même plus de détails les sous et puis motuna mingi zalakinde est-ce que esengeli lokola lokola boyinani wana to bolingo wana ezali te na basali ya nzambe na bayi politique po soki bazalaki na bolingo solo to ngai tozanga l'hôpital te to ngai tozanga ete te to ngai tozanga vraiment ya kolia te oyo babengi nyonso wana social elingaki ezanga te po tout le monde a lelo congolais partout dans le monde, congolais abimi esika nyonso ezali pe nzambe pe ayeba kiti na bimisi pe ba misusu po ye moko pe rekomandaki Abraham yakobima kasi misusu pe babimika pona nzala babimika pona nini pona bapasi l'hôpitalo ata ministre abeli fois kende kozwa ba soins médicaux libanda bango moko basosola kango te na ebite soki na nyonso wana nde yango esengeli te biso to fete Noël kasi na ata na bongo tokoyi pe ko fete kaka Noël yango ata bandeko musu pe na este kuna baza na passe. Papa Ekibumba sekisi ngai ça yango la lobby papa Ekibumba bandeko bazolanda biso tokoki koloba te ke moto a fêté to moto a fêté te l'évangile ya fils de l'homme ezali koya na ba dogme na ba précepte te pour dire que on ne peut pas faire ça on doit faire ça non l'évangile de fils de l'homme vous donne la connaissance. Maintenant, chacun ayant reçu maintenant la connaissance, yé mokwaza na libre arbitre na ye, yakoye ba ndenge nini, akoye ba maintenant ko se comporter dans chaque situation. Maintenant, yango totoyel koloba a na cadre ya refondation des notions chrétiennes était la notion ya Noël, les ali notion ya fête et notion ya fête ezali notion oyo ezali ko memabiso na koyeba est-ce que j'ai accompli l'amour de Dieu dans ma vie parce que Noël il s'agit de l'amour de Dieu. Or Dieu est amour. Or l'amour c'est l'amour qui y a tout et sala nyonso. Omoni papa eki yango tozali koloba lelo ko fêter Noël yango omona na kati ezai tata nzambe azoloba je ne prends point plaisir à vos fêtes parce que ekomi na yango ba fête moko mondaine ekomi ba fête moko pour satisfaire des désirs bassement matériels et Dieu dit encore aujourd'hui na bato baza kolanda biso ete je ne prends plus point plaisir à vos fêtes de Noël. Voilà. Parce que déjà, l'essence ya fête ya Noël, to déformé yango. Yango to lobi ete, soki to zongi na sens ete,
Si je dois fêter, je ne dois pas fêter comme un païen, comme un profane. Je dois fêter parce que la fête n'est pas dans Nzambe et Sengo. La joie d'un enfant de Dieu, c'est de faire la volonté de Dieu. David a lobby que je dors, que je me lève, que je mange, que je sors, que je rentre, quoi que je fasse, tout doit être pour la gloire de Dieu. Donc, la joie d'un enfant de Dieu, il faut la volonté à Tata Nzambe. Et c'est ce qui va donner aussi la joie à Dieu. Et là, la Bible dit que la joie de l'Éternel est ma force à moi. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un autre lobby, le kola makamongo koma nango ba slogan, ou koka bakongo ba bien, ngai, de toute façon, Dieu aime Azali, ma force. De toute façon, tout ça, ngai na yamba Yesu, na kati na bomo ina ngai, tozali na ba slogan. Parce que nous ne pouvons pas le prétendre à une autre chose et de vivre son contraire. C'est pour cela que Jésus dit, vous reconnaîtrez l'arbre par ses fruits. Donc, vous connaîtrez la parole de Dieu par son accomplissement. Quels sont les effets? Il y a l'Ilobananzambe et le Nakati na Congo. Est-ce que le Congo aujourd'hui est fort? Est-ce que le Congo aujourd'hui, en tant qu'un pays qui peut dire qu'on va fêter Noël, c'est-à-dire que nous disons que nous avons accompli l'amour de Dieu dans nos vies, est-ce que le Congo est uni aujourd'hui? Ndengo lobi awa, na beni bazako violé, bazako boma, on nous a même donné le nom de capitale de viol. Le Congo c'est comme la maison, donc bazo aliko boma, bazo violé, na kati ya de chambre ya ndaku wana et na salon ba misusu bazako mela bazo langwa, ils sont en train de s'empiffrer, balobi c'est ça la fête. Omoni, alors dans tout ça, moi je trouve c'est le chaos, c'est le désordre total. Alors na yebite toko continuer kaka boy. Non. Ah non. Donc moi je pense qu'il est temps à un moment donné que les Congolais, que nous puissions nous arrêter et de pouvoir rechercher le vrai sens des choses. Des hommes et des femmes intelligents, batalaka soki likamwezo ko kende ndenge yango te. En tout cas, il faut réévaluer. Les moments y a fait, papa et qui, ezali pe moment y a auto-évaluation. Ezali le moment oyo mutu akoyeba peko se examina bima akende na kati ya salle ya banoso akokende na kitalatala amitala a se évaluer elamba la tia bongi ba maquillage na est-ce que ebongi siye sikoyo est-ce que baby est-ce que ebongi sikoyo kitalatala wana na vie maintenant ya mikolo nyonso ya biso pa congolais ezali ba expérience oyo tozali ko vivre na kati na Congo na kati na mabala na biso na kati na ba famille na biso na kati dans notre pays. Est-ce que toutes ces expériences là ezolakisa biso vraiment que bolingo na nzambe ndenge tozo kanisela ngona mitu na biso wana le Noël de Dieu ndenge tozo kanisela ngona mitu na biso wana, est-ce que nous l'avons vraiment accompli? Et ce qui doit accomplir yango, est-ce que nous ne voyons pas que na ba situation ba famille na biso, na ba situation ba mariage na biso, na ba situation de notre pays, nous ne voyons pas que ça ne va pas? Même un aveugle, il peut voir, il peut sentir que au Congo, ça ne va pas. Dans nos familles, ça ne va pas. Ezala na kati na Congo, ezala Libanda, la même chose. Alors, l'essence ya Noël, na moment oyo, il faut plus interpeller biso. Au lieu de sauter de joie, il faut plutôt aimer ma biso na kati ya repentance. Aimer ma biso na kati ya koyebako se auto-évaluer et de considérer vraiment la gravité ya malheur o ezako frapper biso. Omoni, et à ce moment-là, nde sikoyo tokoki ko banda ya kozonga na nzela parce que ba Noël o tozali ko fêter ezali
c'est tout un processus qui nous prépare à la fête des noces. À la fête des noces avec l'époux. Et Nathan Oyotokomi, Jésus a dit, quand vous verrez tel signe, tel signe, tel signe, sachez que nous sommes à la fin. Et na moment oyo, oyo bazali na oyi ya kofungwama, bazo yoka déjà le son de trompette ezali ko beta partout na kati na mukili. Alors soki bozali ba vierge sage bozo yoka. Mais soki bozali ba vierge folle, bato baza kolala. Bato bazali kosala fête neti batu ya maboma. Donc voilà papa eki oyo nakokaki ko bakisa na mutu na wana nazongiselio maloba. Voilà, merci beaucoup papa Blaise Monama oyo azako talisa biso vraiment et to souhaiter pe bonne joyeux Noël na papa na biso Arthur Makaya et to souhaiter bonne année na yepé 2020 donc enyo surtout balandaka biso enyo surtout balandaka chaîne na biso pe refondation chrétienne joyeux Noël na bino bonne année 2020 na bino nyonso tu oyo balandaka biso et famille Bumba mobimba topesi bino mbote pe meilleur ve na bino na nyonso tu balandi biso tout au long ya année oyo kobanda na mois de janvier kino toza kosilisa vraiment décembre en beauté nzambe azwa lokumu ndenge abateli biso na bino balandi na biso po ebele batikali na nzela baza lisusu na biso te kasi papa Blaise tozokoma pe tokomi penza na suka émission na biso nini okoki kolimbola lisusu bandeko na mwa suka awa bato bakoki ko retenir nini par rapport ya émission ya mokolo lelo pe soki ve de meilleur na yo ezali ya kosala na bandeko vous pouvez aussi le faire. En tout cas papa Ekibumba na sepeli mingi olobi eza souhait hein. Au moins quand on souhaite quelque chose vraiment c'est de tout cœur naza pe ya ko se joindre na ba souhait na yoana que vraiment c'est de tout notre cœur nous souhaitons que Noël soit vraiment vivant dans le cœur des Congolais, des Congolaises partout dans le monde où ils se trouvent. Donc que Noël puisse devenir une réalité. Nakati na mitema ya basi mibali nyonso oyo bazolanda biso partout na katikati na kati na mukili. Papa Ekibumba, Noël en tant que l'amour de Dieu, l'amour c'est elle qui donne la vie. Et le contraire de l'amour amène la mort. Yango moni na mboka na biso bazo sambela mingi, enfin bazali ko prétendre ko sambela, moni la mort ezo semer désolation na niveau moko impossible. Et année oyo tozali ko kota na yango oyo soki ba congolaise na ba congolais ezala na kati na mboka ezali bana na mboka soki vraiment ba rendre Noël vivante na kati na bango, la mort va encore frapper encore de manière spectaculaire encore na kati ya Congo. Oyebisanga même na Congo to kufi déjà mingi oui. On risque encore de mourir encore plus na kati na Congo. Et la configuration ya peuple congolais eko changer na bane oyo ekoya. Parce que Tata Nzamba lobby atindi basale liné na Congo. Les Congolais n'ont pas voulu écouter Dieu. Et lobby oyo bakozala ba Congolais, ce ne sont pas des Congolais de oyo tozobona donc oyo ya lelo. Donc makambu oyo ezali koya na kati na Congo ezali ndenge biso tozali kokanisela yango te. Mais l'amour de Dieu c'est comme un fil de secours oyo nzamba bwaki na kati na Congo. Au travers de ya Noël oyo, j'exhorte na ba frères na ba sœurs de saisir ces fils de secours de Dieu au travers de son amour. Au moins papa eki
bato balobaka te nzambe atindaki Yesu po baboma ye. Et aujourd'hui, le sang de Jésus-Christ qui était répandu à Golgotha continue à crier à la contre ya humanité oyo. Donc, Togosuki sa émission oyo, en résumé, nous avons parlé de Noël comme une fête de l'Éternel, laquelle fête la fête de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui est Dieu lui-même, qui est sa parole, qui a tout créé. Rien de ce qui existe en dehors de l'amour. L'amour qui soutient toutes choses, nakatia la création. Donc l'amour de Dieu n'est pas né pour que nous fassions nos petits ligablos là que nous appelons l'église. L'amour de Dieu est né sur cette terre en revêtant une chair pour que le monde ici, pour que notre terre puisse devenir à l'image du royaume spirituel. Pour que le Congo ait comme bongo un sacerdoce na kati ya Afrique, na kati ya monde. L'amour de Dieu est né, c'est pour que la politique congolaise, la science congolaise et par le monde entier ait pas refléter volonté à Tata Nzambe. Que demain dans nos parlements, que ce soit des lois, ainsi dit l'Éternel, qui soient votées, même dans le domaine, il y a na kati ya société, na kati ya science, na kati ya économie, na kati ya commerce, que ça ne soit plus l'intérêt égoïste na biso qui doit primer, mais que ça soit seulement la volonté de Dieu, mutu esengeli e banana na kopprimer. Donc Noël, c'est l'amour de Dieu. Et Jésus dit que celui qui m'aime, il doit garder mes commandements à toutes circonstances. Ce qui te garde ba commandement ya Nzambe, mais ba divorce ezo salama na babala na biso esalama kite. Kobomano komi kobomana lelo basi na mibali mais ingaki bandu salama te. Ce qui te garde ka amour ya tata Nzambe, kotiela na ba poison oyo ba serviteur de Dieu soi-disant bazali kotiela na ingaki zalate. Ya kofinga na ndenge bazali kofinga da. Ya ko rivaliser ndenge bazali ko se rivaliser wana elingaki ezalate. Des viols et des meurtres comme nous vivons na kati na Congo, la haine, la jalousie na kati na biso ba congolais ndenge tuza vivre engaki ezalate. L'amour de Dieu ezali alliance oyo esengeli mukili na biso bato na se awa esala na tata Nzambe. Et cette alliance que nous devons observer dans tout ce que nous faisons. Donc l'amour de Dieu bandeko, c'est l'objet de notre vie. Ezali objet esengeli ezala objet ya ba recherche na biso nyonso parce que tout est fait à partir de l'amour. Et le but, il y a Noël, il y a fête, il y a amour, et zali pona ko sceller alliance na biso na tata Nzambe. Est-ce que nous sommes prêts pour que aujourd'hui la lumière puisse célébrer notre alliance avec Dieu? Est-ce que nous sommes comme cette épouse qui s'est préparée? Est-ce que la robe na biso ezali blanche? Est-ce que la robe na biso ezali sans tache? Nous sommes prêts? Chacun il peut répondre en se basant sur ce qu'on dit dans la Bible, les fruits de l'esprit. Sur ce qu'on dit de l'amour. L'amour ne haït point. L'amour ne déteste pas. L'amour supporte tout. L'amour pardonne. Et vous continuez binomoko. Donc, ndenge nini sengeli to fêter Noël lelo ngai
pour Nangai, na observation na sali, je dois fêter Noël dans la méditation. Nakati ya méditation, silence. Nakati ya repentance. Et nakozwa ba décision, ba résolution pour que natika oyo ezali ko entacher la robe de l'amour nakati na bomo inanga. Papa Ekibumba bandeko ya EHP Media na souhaité na bino pe maso vraiment que cette Noël soit vivante et qu'elle apporte la force nécessaire, la force ya amour pour que et soutenir basi pe mibali o bazo sala effort tant bien que mal de pouvoir chercher à connaître la parole de Dieu, à le mettre en pratique. Donc, l'amour de Dieu, Papa Ekibumba, na wosuki sawana, tango eyaki nambala ya liboso, na Jésus-Christ, eyaki ko, lokola offrande, eyaki ko se offrir na mokili. Mais l'amour de Dieu, maintenant, elle revient, comme Jésus-Christ a dit, je vais revenir. Elle revient maintenant en exigeant, en réclamant au monde ce qu'il lui a donné. Comme ce maître qui était parti au voyage, qui avait remis des talents de son amour à l'humanité. Et aujourd'hui, l'amour revient dans le monde en Jésus-Christ pour exiger et réclamer ce qui est son dû Oyo à Pesaki Namukili. Est-ce que nous avons utilisé cela ndenge sengeli? Est-ce que to fructifiaki yango ndenge esengeli ko banda na banzoto na biso na badon batalan oyo nzambe a Pesaki na biso? Parce que nous tous, nous avons fait un serment de venir dans le monde pour servir Dieu. Malobanangai masuki wana soki po na kolobakaka na kanisi to suka te lelo Papa Ekibumba losako epai na yo nazongisi maloba. Merci. Voilà, merci beaucoup Papa Blaise, merci Nayo, merci Naba détail au la biso, Naba éclaircissement sur l'amour de Dieu et pas Nabiso bateau, Oyo, et Zala qui manifesté pe na mbotama ya Yesu Christu et bolingo na ye ezalaka na biso na tango nyonso tu uta akela mokili yase. Voilà, donc merci na bino nyonso tu bolandi biso kasi toyeba ete tango wapi Yesu abotamaki ezalaki kaka esengo te, ezalaki pe na poursuite moko ezalaki na nzela ya Hérode. Donc il faut kozala pe mayele tozwa feti yango na ndenge penza ya méditation pe ya losambo ezala te oyo ekomema biso na libunga soki ba faire déplaçaki mwana na nzambe te tango mosusu pe elingaki kozala ndenge mosusu po ete Hérode isi atiaki deja mopanga na ye ete baboma bana nyonso tu oyo babotami. Donc to zanga lipamboli wana te na mokolo lelo. Papa Blaise totiki yo biso to clôturer émission na biso na ebite so ilelo ba moke ezali go baksa po na moni oseki mwa moke. Non, ça va. Merci beaucoup. Nazai susuna loba ko bakisate. Merci. Merci beaucoup. Voilà, chers internautes, vraiment tous à la balobi ete na tangu ya fête nde ebele bakwe ya ka to monaki Jean-Baptiste bakataki moto na ye na fête et bato ebele na moment ya fête ndeko na biso lifoko du ciel ayembela biso pe yango na moment ya fête nde makambo ebele eyaka tozala toujours na attitude ya losambo tozala toujours na prière ezali te mokolo yango nde ezala mokolo ya ba nuit de noces to ezala mokolo ya ba déjà au tsaki moi au blocage déjà moi chambre ya hôtel to place nini ezali na litomba moko te pona bana na nzambe to basali ya nzambe nyonso tu oyo bozo kamba
mabota bozo kamba bana nzambe en tout cas tozala na bosolo to sosolisa bana nzambe royaume des cieux po ete nyonso to ekopesa binela biso lokola matabisi kasi tosala baveye de prière te mpona koluka mabonza ya kilo po bato bazala ebele bongo yo na nsima nde okorecevoir te tokomisa liloba nzambe commerce te bayi politique mpe bozali kokamba biso boyeba ete mokili ezali ya nzambe ndenge yo ozali kosala lelo esika yo ozali kosala lelo lobi moto moko azalaka lobi okuna mpe moto mosusu akoya donc esala malamu po ete malamu na yo eganga malamu na yo etikala mpe na libota na yo to na génération na yo mobimba mpe na nation na yo na famille na yo voilà tokomi na suka émission ezalaki ya bino équipe Bumba apresentaki émission meilleur ve na baye nyonso tu bazolanda biso meilleur ve na Esther Niati meilleur ve na libota Niati mobimba partout bazali meilleur ve na famille Bumba meilleur ve na Jordi Bumba meilleur ve na Blessing meilleur ve na Brad Bumba meilleur ve na Shadai Bumba ainsi que César Bumba meilleur ve na yo sans oublier Roger Bumba meilleur ve na yo et na famille Bumba nyonso tout ce tobito bandotanga awa famille moko mulai munene ekozanga kosila biso na émission kasi tobakisi pe à tout Bumba papa leki vraiment meilleur ve na yo sans oublier Souké Bumba Richard Bumba Belinda Bumba et puis Bumba Pati Basile pour Barbia Mukolo meilleur ve na yo et Tobo Sanité Nancy Bumba Christian Bumba ba ve de meilleur nabino tata Mwasi Tekele autrement dit Thérèse Menga meilleur ve na yo sans oublier papa Douglas Christelle Tania Jason ba ve de meilleur nabino tokomi na suka émission tolobi ndenge tolobaka nabino ensemble glory be to God bye.